c'est le nom. Mbote na biso papa. Mbote papa. Namoni yo dernièrement tu kamba ngana bimaki lobby akitaki na Kinshasa lobby plutôt. Lelo tozali le 3e jour ya sanza ya mars pambate toyebi na kimbangisme année ya 2016 année moko spécial pambate ezali motama ya bozongi ya kolo Yesu papa de lunga na kangani de banda yaka azonga 100 ans yango lingo koka papa namoni na kamba dernier mot comment liboso nani papa comment nga papa Dias Diasoloka est-ce qu'on a yelu selimi lobanini o mimela ki mokonzi ya bule kuna ou bien bosole nengeni pa namoni na kamba zakini. Merci beaucoup papa. D'abord naza artiste nazo que évoluer na groupe Jejeki na kanisi batu ba ebinga quand même. Alors événement ya munene ezokoya oyo ya centenaire ya papa dia Lungana pe inauguration ya musée papa Simon Kimbangu. Alors na mataki na elu selemi étant artiste na kenina kutana na mokonzi ya bule na makanisi oyo nazalaki nango mutoka fo pesela yango nzela ye soki asepela kinango nde nakendeki pote na senga soka pesela nzela nde likambo wana esalema nde yango makinga na Yerusalem ezaki ni likambo na métier na ngai étant artiste nakendeki pona likambo tali nzembo tata Simon Kimbangu ya 1921 azwaka nzembo banzembo liboso yembama ezali ya ye yemoko kaptaka banzembo pambate l'heure ya bandi musalana na 1921 akendaka na ngombelu tete atindi mutu na ngombelu tete pote ba pesa recueil to banzembo pote l'heure azoko salsa banzembo wana eyembama kasi ba missionnaire ba boyaka balobi oh yo mission ozui epa nkolo Yesu zobiki sabato bongo banzembo nde okoki kozwa banzembo tipo oyembaka kuna alors nde a partir ya wana ye ayaki ko inspirer banzembo donc akaptaki banzembo alors tango musée ekofungwama lokola musée zokotongama ekofungwama na kati ya musée biloko nyonso oyo ba œuvre nyonso ba œuvre d'art biloko nyonso tata Simon Kimbangu atikaki oyo bipai nyonso ba biloko etikala ya papa Simon Kimbangu na oyo Yerusalem oto ya mokili mobimba ekozala na kati ya musée wana bato ko banda ko visiter to ba po ba yeba histoire ya papa Simon Kimbangu a partir ya musée wana. Alors papa Simon Kimbangu akaptaki banzembo wana bato soki ba oui le mopaya ye papa Simon Kimbangu akaptaki banzembo mais ayoki kaka na masolo ayoki ti banzembo ngo eyemba miti ekozala pona biso ba artiste ekozala vraiment c'est comme si to sali musala na biso te yangwana étant artiste na kanisaki yango que non faut que ça quelque chose pour na musée Simon Kimbangu na kanisaki na domaine nga ya musique que il faut banzembo wana oyo tata Simon Kimbangu akaptaka to a inspiraka banzembo wana faut ezala na kati ya musée ekozala kuna ndenge nini faut to tia yango na support donc ko tia yango na ba support donne DVD ou soit na ba box ou soit ekoki kozala na ba support nyonso oyo ekozala ke etikala libela na kati ya musée mutulera koti na musée il faut ayoka miziki wana banzembo wana zoko yembama lera kokoma na esika oyo bakolakisa yeke o tata Simon Kimbangu azoki pe banzembo bako place bako pesele histoire nde bakoloba na yeke voilà miziki wana ezobeta to banzembo wana ezoyembama ezali nde banzembo tata Simon Kimbangu akaptaki mutu aliboso akaptaki banzembo ezali nde ye. Alors banzembo nde yangwana ezoko yembama banzembo wana ekozala non seulement na disque mais aussi na ba recueil to ba livre faut ezala écrit en toute langue ba langue oza langue nationale soit internationale donc on peut ça exemple ya français anglais kikongo ya biso moko parce que banzembo ngo oza na lokota kikongo et puis faut ezala ekomama na écriture mandombe ya liboso d'abord écriture mandombe sima to komi na ba langue mosusu voilà les kanisi nde yangwana na kenik pa mokonzi bule na talisaki ye nde nazoki autorisation alobi na ngai na sala recherche tout ko sala ezaka katena oui na zuba nzembo na zonga susu kuna te lokola na sali recherche na trouver banzembo siko ezo senga ekota na ba support po ekota na ba support faut soutien na kanisi tango mutuna musoko bari bazolo lombuti
bato lusolo la mbote les volontaires luka ko ete to sangisa makanisi ba pesa biso maboko banzembo wana pani banzembo ngo mbuta ko betanga nzembo ni par exemple nzembo liboso minkwikizi luto mawa endinga mvuluzi luyimbila yo samba mpe ikulu yikama et donc c'est le en français que le fidèle écoutez bien oui. le message du sauveur hein, ainsi de suite. Ok. D'accord, après Yami Balé Onzambizengiankanu Muna wantu antiona Ndiono dilanga ikeko Oto Yembaka avant le bondeli à 6 avril. Yebani na mokili mobimba. Après plutôt après le bondeli 6 avril. Alors makanisi wana na pesi na mokonzi bule asepela kinango alobi na ngai kende ko sala recherche. Sala recherche bongisa makambo nyonso. Yango nde na bimi nde nazali kolobela bino lokola papa Godi azalaki yoki makambo nyonso esika wana pe tosololaki batemo pe bazanga kite bazali po bayokaki masolo wana nde tozokosenga aide soutien pour ete tosala œuvre oyo ezali œuvre ya tata Simon Kimbangu ezali ya motu te et en plus banzembo wana makambo nyonso kosalemela kaka na Yerusalem kosalemela ana Kinshasa te Chorale Yerusalem Chorale ya bolingo oyo sakasaka ba groupe nyonso ngi ba dimanche na Yerusalem ba groupe basangani ba yemi nzembo yingeta nde groupe wana nde ekoyemba banzembo wana bongo nde na sima tokotala soki ndenge nini tokoki kotyango pe na basiport po bato mosusu pe bakoka kozwa po na sima wana pe banzembo tata Simon Kimbangu kiangani azwa banzembo ya solo Tata Nzambi mu mazulu nkembo mbi Esaïe Papa Siros à l'époque Siros oui Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel Siros modia me vidingisa alléluia mbia me katula sumodia me vidingisa Mbouta, en tout cas, merci beaucoup, Papa Dias. Est-ce qu'on peut contacter les amis contact d'ailleurs? Bon, nakoki kopé sa numéro nanga téléphone, le numéro de téléphone, il y a les bossos 081 68 69 386. Toujours là pour la RDC, bandouga étranger, donc c'est 00 243 81 243 81 68 69 386. Yabi Balé 00 243 89 86 48 292. Ok, en tout cas merci de toute information puisque à travers les médias qui m'ont dit c'est raté l'équipe presque consort comme ça bato zango j'espère bande konangai pour les cambo yo bate nzembo ezeli comme tu na kati institut tata Kimbangu bato bengo bana oui 18 mai 1921 pas mon côté ngazwa nzembo wana merci ya auto benga amake samanungini nous voite noani nous tout cas Dias merci beaucoup ce que malo basuka kaka ndeko to koloba to sengi na bandeko o baza partout dans le monde partout batia maboko na likambo oyo pour tout salango plus vite que possible surtout sali yango le to ko présenter na mkonzi ya bule ozala mapambole pona biso nyonso. Merci beaucoup et bonne soirée papa. Merci. Et bon courage soutenir oye Vodelungana oye Vodelungana oye Kolo Yesu oye merci.